La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mbote la famille, bonjour, bonsoir, kande boyebi, et dépendaka vraiment na eroyo okolanda, analyse, topé, émission na biso. Bande konanga makambo ezoleka na internet entre Karine Yamado na Jérémy Chabani yango penza nde tolingi tolobelawa do yango nde toye penza kolobela problème o ezoleka entre Karine Yamado na Jérémy Chabani tona ebisaka bino ke ba comédien si ba boma musala na bango moko bondimaka te. Ba comédien si ba boma musala na bango moko lelo théâtre komara mafinga lelo théâtre komara bambwakela lelo théâtre komara buzoba na buzoba lelo théâtre komaka buzoba na buzoba na théâtre na biso lelo et komaka bongo pourquoi parce que ba comédien bazomi yeba ba valeur na bangote ba comédien belé ba mi kotisi na buzoba parce que o koto akotianga na casting o koto bazomi yeba lisu valeur na bangote yango bomoni buzoba e circuler makasi na monde da réseaux sociaux bandongo nanga soki lelo Karine Yamado alors lobela Jérémy publiquement boye nga eka musanga te po lelo Jérémy Chabani toyebike théâtre Jérémy ezara bandane bandeli kino suka amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine grandissement des troisième jambe qui mobali esalaka te pe eza mukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavke baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela ezala bambwakela
théâtre à Jérémie ezaka banane bandeliti suka ezaka ba jouer mukie ba boaki bambwaki la ba jouer mukie ba lobby ba jouer mukie ba lobby peut-être bato ba okangama na Jérémie lelo ba yebi vrai face à Jérémie te ba yebi vrai face à Jérémie te Karine Yamado alekaka pe pa Jérémie. Karine Yamado asalaka pe bagage pa Jérémie. Mais kaka moi mikole uti ko leka toto mona Karine Yamado na famille libota toto mona Karine Yamado na ambiance pas Bellevue Kanzi. Alors kaka moi mikole uti leka na mo ambiance wana bino moko boyebi bango balingana bango ko mona muto jouer koto. Te soki mutake jouer na KO ba komo boaka ba jeton bino moko boyebi ndenge lelo mamba théâtre na biso ekoma otambola. Alors vidéo moko bimi na réseaux sociaux, vidéo moko zo circuler partout. Karine Yamado abandaki kolobake alingi na ba problème ite azolobaka na ndenge ya bango ba comédien ndenge zalaka azolobaka ke kisongi songi obosa na kombo na ye makambo boloba na kombo na ye bazoyebisaka ye. Donc muto azolo bango tika alobaki lobaki moi mambo belé. Alors lelo to na likam na réseaux sociaux balobi ke Karine Yamado effectivement abandaki koloba na Jérémie Chabani po Karine Yamado na minito na Jérémie Chabani courant et les kalisouté. En tout cas na ozala vraiment polele na émission na nga lelo kande na ebisaka bino nga na kotela mutu te mena loba likambu ndenge za balobi tondimaka te kozaka ba avocat du diable nga pe na lobaka na nga so likambu eza nango bongo te na koya na lobi so na moni mwa mabe moko eza na koya pena na lobi te na place o mu intel bo aza na faute so na moni mutu ana faute na yaka pena lobaka te intel ana faute na yaka nanga na lobaka. Alors ensemble longo na bino tomeka kolobela penza likambu ya Karine Yamado na Jérémie Chabani. Mbote nanga na bandeko bolingaka biso ba o vraiment bozalaka wana pona ko partager ba analyse ya Ursule Botelwa TV nzamba lola a pambola bino boze belo bolingaka biso o pe biso to lingaka. Alors so eza mbalano ya liboso au côté na chaîne na biso to senga ke eloko moko abonnez-vous d'autant au coach au s'abonner au commenter au liker au partager donc partager les biso na Facebook na WhatsApp na Messenger panza biso partout nzamba lola ako pambola yo. So na yo lobela likamba Karine Yamado lelo na Jérémie Chabani po eza penza trop c'est trop eleki. Théâtre na biso lelo komaka buzoba na buzoba. Théâtre na biso lelo ezala lisu kimia te. Théâtre komaka ka oya ya lobi. O soka ya ki afinga ki o koto pa ya répondre. O soka ya ki aloba ki yeba ke o koto petanga zo répondre et pesi mabe. O koto tanga ko répondre yeba ke o koto tanga zo bwaka mombwakela moko bombe et pesi. Donc théâtre lelo tozo yeba te bozo édiquer bana na biso na nini. Batebele ba comment préféré batala ba film à Nigeria ke batala ba théâtre na biso moko ba congolais. Ba chaîne eza mukie o bazo sala ba théâtre éducatif ba chaîne eza mukie. Lelo ba chaîne tout boko maka ko sala ba théâtre buzoba na buzoba. Ba chaîne ebele boko mo sala biso ba théâtre buzoba na buzoba. Do ba chaîne mukie o bo sala théâtre buzoba te o bozo jouer bien eza ba chaîne mukie. Ba chaîne mukie na ba chaîne onyoso toza nango na Congo wana na ebite Constant Mutamba est-ce que ko bando tala te théâtre bato ba sala ba théâtre éducatif te bokangi ba chaîne na bango so bo remarquer que muto na sala théâtre éducatif te boko bando kanga bango ba chaîne te pour lelo likola YouTube oyo ba comédien ba komi prêt à kosala nyonso. Likola YouTube o comédien komi prêt ya kosala nyonso aza prêt même ya ko bomata muninga na epona ba succès likola ba YouTube oyo mais na batango ba cassette na batango ba CD makambo nyonso etikala kozala te na tango ba CD makambo ezalaki te comédien komi na motema mabe moko tozo comprendre te eza nini entre bino na bino. Jérémie Chabani ozalaki a liboso na mabidi bozalaki na mabidi ouais Aminata leka même na TV po ya kolobela likama mabidi o mobile nanga kutu tamba bwakela kaye maladi muta liboso to benga bozalaka bien
eya kokoma na temps moko bobibana ki malgré la minute oyo bozongi na bino bien mais eya kokoma na temps moko boye bobebanaka lisusu eya kokoma na temps moko boye bobebanaka eza nini na bino eza nini bakomedia mboka na biso nini so lelo Karine Yamado nga na lobaka na okotela Karine Yamado te mais Karine Yamado alaka na mutabarando te e ana makele moko ebimaka na réseaux sociaux entre Karine Yamado na ya Gabi to ebi ke Karine Yamado na ya Gabi balobana te Karine Yamado na ya Gabi balobana te non meka koko expliquer bino pourquoi Karine Yamado na ya Gabi balobana te alors to yebite ndenge ya Gabi akomi kokangama mingi na Jérémy est-ce que yango tende etindi Karine Yamado asala vidéo est-ce que yango tende etindi Jérémy Shabani akoma kobwakela Karine Yamado ba jeton po to mona Jérémy akomi close makasi na ya Gabi bakomi kangama makasi pourquoi po ba atakaka Bellevue Kanzi wana yebani nango na réseaux sociaux ke Bellevue na nani Jérémy akomo kangama makasi na ya Gabi po ba bwaka ka bambwakela kuna po pa ya nani pa ya Bellevue Kanzi Jérémy akomo kangama mingi na mama Teresa po ba bwaka ka bambwakele pa ya Bellevue Kanzi wana toyebi yango wana toyebi kezo kende bongo. Alors to éviter ce qui yango nde causé Jérémy akoma lisuko bwaka ba jeton et pas ya Karine Yamado. Karine Yamado ayaka na internet. Karine Yamado abanga kana likambu to mona kana na affaire ele kaka ya yena nani na ya Gabi ndenge ye moko bande ko ya na réseaux sociaux. Tomona ye moko aya na réseaux sociaux na faire le kaka entre ye na ya Gabi aya pena ko face ya Gabi boye abi lukanga to lukana boye atanga penza komba Gabriel abanga te nga mona na Karine Yamado na ebite soki bino bato bolanda biso bandeko bolanda biso so bino boyebeli Karine Yamado na ba trouble na ye na mamba théâtre mais nga na mona eza Karine Yamado Cardozo mille esprit nani susu baza mo ebele Karine Yamado Cardozo mille esprit ba comédien baza penza ebele o nga pena so ba ebisina ke o alukeli o makambo no kotango duti po ba comédien moko na yoka kabango na ba problème te bayaka koloba loba te ke o aya koloba o koto akendaki o likambo ebimi nani alobaki oyo toyoka te dernièrement bouta ko finga Karine Yamado po bando mona ke na mono mobile nani comédien nani Kevin Sidney. Combien de comédiens au bakenda kotonga Karine Yamado ke akoma mobile akoma mwasa Kevin akoma kobimana combien de comédiens au batonga Karine Yamado. Alors soki mutamoni na likambo ezokende bien te soki mutamoni ezokende bien te il faut ya kolobela théâtre lelo tokoma koyoka soni barando na bino boya nango bokomi ko régler barando na bino na scène bozo régler barando na bino na scène place a musala nga yebi musala ezelo ka osakanela te na yebi musala eza place a kosakana te mais to kamwa ba comédien na biso bokomi ko régler barando na bino na scène o jouer o sala musala comme oyebi kete meilleure place au bois ka jeton eza awa na leka na émission te na keloba na émission te mais kaka awa kaka ndenga na ko bois ka ba jeton bozo bomma musala na bino sa bino moko boyeba bozo boma musala bokomo bwaka ka ba jeton na scène après bakataka ba parti wana bakenda ko postaka na ba page po balobaka alobina o mais bo bebisi musana ebite manque professionnalisme toni manque ya professionnalisme likola ba ya ba rando moko ezanga mutu na makolo eloko pe bowelaka eyeba na te ngaloba toujours mutu na mutu ana succès na ye succès ba bota makanango soki ezaka na makila bomonde ti ba Bellevue Kanzi ba banda mamba théâtre eza ya makila ana succès na ya ko bota manodo ya makila soki etanga maka ozala star okozala star mais soki etanga maka ozala star tende konanga ato forcer ki star e oyate
Ekoya te, eya te po ani po etanga mabongo te po na yo. Etanga mabongo te po na yo. Mais soki etangamaki ke yo ozala star, soki etangamaki ke ndenge oza na makila ba star, o force kutu te, tala bategra. Tomona bategra. Tegra na Bellevue TV, bomona tegra a força ka kutu, dazo force te. Omona ke star eza katine ya makila. Makila ba star ezo loba katina ye. Ba comédien belé ba perdra ba dignité na ba. Ba comédien belé ba perdre ba valeur na bango na maboke. Pourquoi ba perdre ba valeur na bango na maboke po bazo ye ba yebi ndenga ko memela succès te. Ba comédien belé ba perdre ba valeur na bango po ani motema mabe eleki. Bazui motema mabe batie liboso. Motema mabe déjà que bobanda ba théâtre ensemble mais mutu moko azo progresser monika okoto soka komo akomo yana moi succès mo bebino bozi motema mabe po finae bokomi ko pesa ba fausse information bokomi ko intoxiquer batu batika ye bokomi ko landa bato no so bazaka pene na ye bozo landa bango bobenda bango pene na bino eza motema mabe. Eza motema mabe bosa la soni ya RDC. Ba comédien belé bosa la soni na ebite to bando kota demande pas constant mutamba bando kanga ba chaîne na bino. Ceux qui peut-être lelo ba komo kanga ba chaîne na ba comédien belé oba bazo yaka ko finga na ba chroniqueur oba bazo yaka ko fingela bango peut-être tozwa kimia na réseaux sociaux. Peut-être tozwa kimia na réseaux sociaux. Théâtre c'est place à ko régler compte. Comment yo ko régler compte na musala na yo. Comment on a régler compte na musala et place à musala les a place à ko respecter place à musala les a place à valeur mutunyo sa respecta ka lié na ya travail mais ba comédien mboka na so ozo respecter ba lié à travail na bien te likola buzoba o koto soka lobaki o koto aye na matière na koya na matière na ye na bino bozalaka na ba matière ya bandeko na bino moko ba comédien. Combien de comédiens o ba bengaka ba chroniqueur pour no pesa ba matière bandeko na ba comédien. Boa mitema mabe bozong sata makanisi sima tangu bo banda musala théâtre tangu bo keluka tangu théâtre zaki no pasi okende pena koluka o casting musika oke kosala ba répétition musika bo uti musika bozala tana ba mituka te liboso zaki bozwa ba transport. Pasteur de la foi yaki awa beti li solo na ye ndenga a nyokwa mara na théâtre a samutu ka komo tambo na contact mobwe bo yoka ba histoire bo souffra ba mituka o lelo bozu yango lelo stabilité o bozu ekoti lelo liboso bozaki na stabilité te. Stabilité koti kati na bino ole bozala na bolingo bozala na koyoka na bolia fruit ya musala na bino na esengo nyonso mais bino bokoti sa séparation bokomo olia fruit ya musala na bino na motema mabe bolia fruit ya musala na bino na vantar koluka kobebisa mitema baninga mususu. Tala papa lema bana Papa lema bana o azaki cordon et pas ya Bellevue. Papa lema bana o azalaka na Bellevue o azaki cordon o azaki na pouvoir moko bazaki na bokonzi. Bomoni libala papa lema bana ndeleki. Est-ce que bomoni mutu moko famille bota na kati? Pwani po papa le alandi ba Jérémie. Papa le welisi ko kene na ngambo asila. Po ebi ke soka za na ngambo asila ba ko protéger libala ne ko leka epesa makambu na réseaux sociaux te. Aibi ke sila kotoyo azana ba to ba lobela kaye ba communicateur na ye ba fingara trop ba communicateur na ye bazara so bazui matière et sila raté tika na ye komi pesa kotoyo ponde na ye komi pesa kotoyo muta lobela libana na ngazate ngalo bango po biso to ala mitema mabete so peut aux ala mitema mabe bomona pe pas obengi pe ma 3 mois 4 personnes ta la matière eza pam au pesi matière na réseaux sociaux mais toi la mitema mabete ata na yo panza matière alibala papa lin a e botelanga ni e botelangi lo côté
nga na kokate kosa mabe na kokate na pandi matière mutu mobo après na 0 na kumbi mabolongo na sie na banjo bondela na kokate tona ba matière libala na meto meli yango ka ekoti na to meli to subi yango esili. Mais papa lelo la kisa papa la kisa ingratitude lelo et pas belle vie papa la bosanya uti wapi ala kisa ingratitude. Poani po bango na bango ba comédien bazo bebisa na ka mitema. Bango na bango ba comédien tellement motema mabeza na kati bazo bebisa na mitema kaka bango na bango. Motema ezo beba okoto basaleli ebwe aya bebisi motema ya muninga basangani aoyi na mutu ye moko te. Aolinga te ko yina mutu ye moko il faut aya akotisa na kombo ya opo ba yina ensemble. Ba comédien na biso ba bongo. Oza poso yina mutu yina na mutu yo moko. Me bango basala yango te. Ao yina yo moko te. Ao yina yo ye moko te. Ao lukasangisa 5, 6, 7 personnes. A la koselios ko makambu vrai. A bebisi réputation no a bomi yango ale ba yini yo ensemble ba komi ko combattre nanya ndima ke lelo Liza ko bwa ke la belle vie ba jeton Liza o belle vie a sokoli Liza o belle vie a sokoli nani andima ki ke lelo belle vie ko bwa ke la Liza ko bwa ke la belle vie ba jeton nanya ndima ki Mutanzima ki azate. Mutanzima ki azate. Bozomona. Vie ezana ba réalité belé. Ba rando o ba comédien bo nango e nango na litomba moko te. So Karine ya madole lo abimi po ya lo ba po a remarquer que ba jeton eza ebelé na para Jérémie. A remarquer yango abimi a lobi. Boa mikolo me boko la te. Jérémie Chaban azaka vrai hypocrite. Lelo te lobite. Bomona vrai face à Jérémie. Bomona vrai face à Chabani. Bomona ngo. Muta okutu yemo kwa leka na TV. Alobi bola mupo na belle vie. Alobi ngande na abwe. Naza fruit ya belle vie. Nga belle vie nda lakisi nga kokoma ba casting. Nga belle vie nda sali boye. Nga belle vie nda zongisi boye. Melelo akoma nga na fruit ya sila. Melelo akoma kofinga esiko ya wuti. Po ani po ba comédien ba mitema mabe. Comédien ndima effort amuninga ne comédien te. Mutala kisho musala. Mais à cause à rando moko boy, pour yo pozo luko yebana obimisa kombo. Oye ofingie na réseaux sociaux oniatie. Oke koyo kana bato ba lobana na ete. Pobo tombo la drapeau bo kitisa e. Musala ba comédien ngwana. Non te la bino vidéo ya Karine Yamado. Non te la bino vidéo ya Karine Yamado bolanda. Ba comédien respect si la bino batu ba comment ozo bino ka léger batu ba respecta bino li soute poani bino moko bolongola ba valeur na bino na réseaux sociaux bolongola ba valeur tala na sera kala tala ba sera ba mama linga tala ba sera ba mama linga tala seria kala ya ba mama na biso ba défunt mama Chako que son âme repose en paix ba mama mabele ba mama Pembele, ba mama Chako. Ozo senti mama Pembele azo jouer na motema nae na ucho landa théâtre moko pa papa Caleb tukebana o ya la veuve o Irsil Pechanga zaki mwasi ya Caleb akosana ki kokufa boy. Ozo yoka mama Pembele azo lobo ozo sentir te ba mama na biso akala. Ba mama boliwa utaki otika biso que son âme repose en paix. Ozo mona que non. Ba mama na biso akala talande babanda ko jouer. Ba papa na biso mikolo akala talande babanda ko jouer. Mais tala théâtre lelo. Ba papa masumu baleka sou même pas ba jouer. Baleka même pas ba jouer. Ba jeter comment na bino bana mibali bo comment ba deux fois na théâtre. Bana mibali bo lata maputa.
bokoma kobwaka na ba jeton mais sera kalezala bongote sera kalezala bongote sera kalezaka bango nyonso bazalaka ensemble tala sera bazigura bango nyonso nde bazalaka omoni zigura omoni ba Mike la Duchesse omoni ba papa na biso ansi uzolo ozomona bango nyonso nde bazalaka mais ya lelo te ya lelo motema mabe ekota tala sera basai ba vie de loin mais tala lelo tala phénomène esobe nde bazalaka na ba vie de loin lelo vie de loin ndimaka phénomène esobe vie de loin olekana te voloba te wana mbiaka na nga mais ya lelo te mutu akomi na facilité osala baninga mabe poani po azozwa mbongo ya bateatre ezokota babengi yo mwa lider okomi komimona okomi osimbisa mwa mutu portemone simbelanga portemone ta na fete ya papa na Jérémie Shabana azwi asimbisi mbongo epa shikito pesa shikito nde azobimisa mbongo na veste na ye po ya bambaka bakomedie bozonga bato bwa mikolo bopesa bato sentiment otala théâtre te bolongola biso courage otala batéâtre na bachaîne na bino bolongola biso courage wana po ya malonga bosalaka eza te ezaka mbwakela na mbwakela ya gabi kala banda ojoue bien ya gabi ajoua su kitoko te ya gabi akomaka akoganga osantira azojoua azoganga po abimisaka eloko mobwe ya mabe wana azoningisa nzoto nyonso po abimisaka eloko mobwe oyo ekopesa oyo ekosala scandale po abimisaka eloko mobwe oyo akobwakela mutu mbwakela bokomi kofocalize trop likola bokomi kofocalize trop na bambwakela ke musala na bino bakomedie bofocalize trop na bambwakela ke musala na bino lelo bomona bato bazoko adore bino lelo bomona bato fani na nga alingaka nga aosepela nde na ofinga me lobi eza subu ete lelo bomona bato balingi bino bato bazosepela bino me lobi bokozanga babone lobi bokozanga bato baotala bino bozanga bango bokomaka kowela ya se bozowela bokonza se towela ta bokonza likolo towela ta bokonza likolo nzamba azali nzamba existaka sala bolamu na mokili po lobi nzamba futa yo rando ya bakomedien eyomema mutu moko na lola te bato toya kofinga oyebi ye te omona ye te okotika na rando komba ofinga ye yo po oye kofinga ye ekotombola biso te motema mabe na bango ekotombola biso te kotala deya Jérémie bomona deya ke Jérémie aloba atro ekotombola biso te natiela bino video ya Karine Amado totala video yango oyo penzi ekoze baproblème ebele soki lelo toloba baproblème c'est parce que comédien aka muta sentiment comédien alingaka akoloba oza na 2-3 personnes olobi komba muninga oyebi te bato ozaki na babino to baloba le mire ezaka na mateo ya koyoka boyoka yango te tant balobaka le mire des oreilles boyeba te ke mire eza na mateo ya koyoka mutu mosusu booliene bovanda na yebi aka ntango yo beti kombo ya muninga ake mpe kuna beteli mutu oyo wana mpe ake abeti oh wana pa ki abeti Karine Amado très fâché alobi makambo esengelaki aloba alobi po ba mibala théâtre bolata ba panta bolata ba robe bino ko ba jipe te bolata pe ba robe bolata ba robe kitoko te bobomeli biso musala théâtre likolo ya babuzoba bolakisa bana na biso ka buzoba ba makambo mo ezanga zanga tina ba momo ko ezanga tina histoire na bino zopesa batu leçon te na kitoko ata mukete nga ndaku na nga natala ba théâtre malunga nga pena théâtre so na moni oyo pena ezanga ka bongo bongo natala te ba comédie be natala bango te natala bango te inutile otala bino ya kotela bino ba vie tant que bino mo bozana na babuzoba oyo ezo sepelisa batu te bande konanga na otela bino tolanda nanu Karine Amado tolanda na boke binyoso so ezambala liboso koti na chaîne na biso o s'abonner au commenter au liker au partager biso partager partout na Facebook na WhatsApp na Messenger et aux amala mutango pour s'abonner tela biso finir la biso cloche à notification
et ozala penza malamu mingi nga loba ngo na pesaka na nga conseil mona yaka oloba na pesaka conseil na yaka oloba te po boya ko finga na ba commentaire comme bino bo comprendre makamu sima mabe nga na loba rapena na pesaka conseil o azana mato ya koyoka yoki o pazana na mato ya koyoka te aleki na ye mais aliro ba comédien na biso ba okendela ti tokolala tolamuki toyoki o koto abomi muninga tolala tolamuki o koto achubi muninga soki mbeli o koto abomi muninga po yango ke etikali basala na bango tolanda nanu Karine Yamado soki esenga tozonga lisusu mpona koya liboso na bino partagelenga na Facebook na WhatsApp na Messenger tolanda naina loba boye yaya nangana yo réputation de ekufa epola kala siko mondambo wa dignité oyo na nango to oyo za nango en tout cas to se respecter nga na respecter yo ngamba mbaba na kota ate na loba ate oloba makasi et puis wasungu makasi batu nyonso ba pembeni no otonga bango moni batu nyonso ba yaka pembeni no otonga bango olobaka soka mutapesi mkongo banjo loba siko tika na ko bwaka jeton o comprendre ponga pena na oyoka na ko informer yo o comprendre que na yoka kama nyonso lobaka moni nyonso sala nyonso loba na yoka mon frère, respecte-toi. En tout cas, c'est respecté. C'est respecté, Penta. Vous comprenez? Pour sans esprit. Wapena ngoto bobo nyama yuma. Vous comprenez? Pour ngaso nazaki mobali lokwa yo nanga na affronter. Mais lokwa na affronter tu na comprendre que toi rabasi biso mibali. Siko lokwa otonga abatu ko continuer na kombo ngati. En tout cas na pétition tika po ero lobe komelanga moni côté nyonso ke loba makambo komelanga alors respecte-toi c'est respecter penza zoba kizengi Yoki Karine Yamado ba comédien belé bobomaka ba réputation na bino moko bobebisa ba réputation na bino bozaka bata ba problème na bata ba problème ba réputation boboma finalement boza bato ndenge nini mukoni boko sangana bosangani bosali loko mobo ya kitoko bosali nzonzingi mobo ya bien bosali mo loko mobe batu pe ba betel bino maboko mais bino kaka ba conflit zanga tina kaka ba problème ebele o ko ba problème zanga mutuna makolo boza kaka problème polémique nde makasi na mutuna bino problème likola problème eza pena malamu mingi te partagez sur na Facebook na WhatsApp na Messenger en tout cas o tozaki nango ya koloba yango wana waza na mato ya koyoka ayoki motema ya kobomba o bombi merci beaucoup na ba o bolingara biso ba o ya ngai nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe a zongite tango zo s'abonner activer cloche à notification tango zo ko activer cloche à notification aimer vidéo et puis tango zo aimer vidéo za na motema malamu ya ko partager moi conseil o ekomela tabande ko ebele e osala malamu mingi partager lenga na Jérémy partager lenga na Karine Yamado nzamba lola pambola bino bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.